ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Ok pale jambo komale. Pona loposo na biso solution ezwami bandeko na ngai boya ebele na salon ya mwana na biso kombo yangoyo. Traitement nyonso ezali oza mutu aba bouton ezotungisa yo bandeko yaka soin de visage o bakosala yo loposo na yo ekozonga lokola babebe. Ete to suki kaka wana te. O ba tampon ebima ngai, ba tampon bandeko nanga. Place moko te na monde entier okokende ba longola yo ba tampon. Kaka awa na salon oyo nde bakolongola yo ba tampon. Boya omona bino moko. Suki wana te yaka yo mutozo lela libumu munene bandeko awa machine ezali o ezali ko niata ba graisse ezali ko niata ba graisse bandeko nanga ata libumu angwe kitaka te awa na salon na biso ekokita yaka na lombango yaka kozwa rendez-vous na yo liste eza mulai solution ya sur na kati ya Londres précisément na Dagenham yaka mwana mwasi oyo azali docteur babenga ba doctoresse ya po ya libumu ya nzoto mobimba même massage bandeko nanga yaka bako masse yo nanu ozwa massage ya massage ya bongo te okolala pongi ya ba bébé. Bandeko nanga pona kosukisa ba soin nyonso ezali awa bandeko nanga basala yo makolo ba masse yo makolo yaya yo mutu makolo ya mobali no ekomaka solo yaya yaka mbangu bakolalisa ngo na mai ya citron yaka maboko manicure pédicure yaka bakosala yo nzambe nanga okoloba nanu nazwa soin ya boye te boya na lombango basuki ezobima yo partout ozala basuki na tolo basuki na banzela mususu basuki na ba gauche droite yaka bakolongola yo basuki wana ekozala permanent ekobota yo lisusu te yo mutu elonge bimaka basuki bamandefu mwana mwasi mobimba bamandefu eza ebele partout yaka akograte yo yaya ndenge akograte yo akotia yo mupepe non nzambe ya elongi ya monani yaya yaka na lombango bakordone yangoyo yaka na salon soin nyonso ezali a part wana pe yaka mama okobima na cadeau sakame ya kitoko boucle d'oreille ya kitoko okobima na vitamine C, na vitamine D, surtout vitamine C, bakopesa yo ofele, yaya bakopakola yo ngone longi ofele, yaka na prix ya kitoko makasi, prix ebandi na 30 livres mata likolo, boya ebele, en tout cas, bokozala jamais déçu. Merci Nabino Nyonso. Bonjour à tout le monde. Bandeko nanga, ba maman, ba tata, bandeko, ba oya biso, ba oya balinga kasule ba oba. En tout cas, toye na bo, toye vraiment tembe. S'occuper tokoloba isili, s'occuper tokoloba polémique et mati, s'occuper tokoloba nini. Karine a publié Henrietta. Est-ce que batindi pa tata nae pona tension tellement eleki ebele? Pona Olga fundie na police abangi ke tangu yango malamu na mibimisa makambo nyonso bandeko eza mobulu donc mwana bozomona basi ko publier na ndeko mwasi alobi ke non a publier mwana ye wana. À vous de juger est-ce que azali mwana ya solo azali ayete azali bébé silicone bien moko boko mona est-ce que azui papa na ye azui mama mwana a kokisi je crois 2 mois ou bien 2 mois na kokite Karine a lobi trop c'est trop bolobi pe mingi a publier mwana ye wana.
Voilà, bandeko na ngai ebele ya koloba eza te. Juste toye bomona pression ya média ekoki kosalisa likambo Karine alobaki ke akopublie mwana kaka tia kokokisa une année. Mais eloko nini ezwi ye a publié mwana avant akokisa une année. Wana ezali question ya makasi. Pression tellement réseaux sociaux etie pression. Mwana wana existaka te. Akei kofinga mama ya Olga Kabelo. Pression wana. Oyo bato bakotaki 5000 cas. Et pas Sarah Tola. Ba live ezo salama par-ci par-là. Est-ce que pression wana nde sali ke ndeko mobali Evi andima ou bien ndenge tozoka na ba réseaux sociaux ke Evi akimi. Kokima ya Evi yango kanda wana publier mwana. Bandi ko eza pasi na mawa. Karine Luka Kimia yeba ko respecter maloba na yo obetaki sete siko ba chinois ba oloba nini ozali mbeya mbeya ochangeaka ba position za caméléon olobaki mwana ti inane mais pression esali ko bibisa mwana wana o publier ye en tout cas batu bakomi kopesa dia ba commentaire akokai na tata na akokai na mama na ngana na commentaire te pona na question ya mwana Karine oyebi yango bien toza ngasi na pesa o félicitations mais na kofinga na yo nde tolingi yango te soki mwana anaza mwana na otala mwana no ndenga lali soki aza mwana na yo tangu yo zofinga makambo ozofinga liboso mwana ezokende wapi mama ozofinga ba mama oya bato ofingaka bibemba bato ofinga Karine meka kozwa conscience ya vie na yo oza so mwana mukete Jésus-Christ revient bientôt ezaka lokuta te soka ye na nzela ya kouta lola kokita te akoya même na nzela liwa kolinga te tokoma koyoka ndenge Marie Misamba koma kobimela bato nazangi fulaka kotia na mutu poani bakundaki nga na periki bandeko ba audio bandeko tambwa na mukilo mona makambo. Alors Karine, faites attention. So, en tout cas, moi na babomba ka epete. Obande ko bombe pe ponani. So qui réellement bota ki ozo ko bomba e poani. Ane ka mwana lo kwa mwana nyoso. Mwana fo mwana nanae. Mwana fo tambola na ya l'aise. Mwana ubatu bazo ya kotala yo. Ba mapasa bayaki wana. Baye kotala yo obombi mwana. Obulela ibango ba olia mutu toyebite. C'est ta fille. Oza na droit ya kosala onyo solingi na mwana nayo mais yebaka ko respecter amitié soko kabwani na bato kabwana na kimia soki moninga ye a ko revendiquer makambo na ye pesa ye pe raison ko welela ka raison tango nyoso te eza na tina te Olga yaki mwana bato tikali tina siko afingi yote mais yo fingi trop yazo baka ba vérité oya yebi makambo ndenge zalela ki matika ko fingo teke oza makolo ma x oza soki makolo vimba longwa kuna ndenge yozo finga ozo pesa eba kombo eza passé na mawa soka koma ekopesa komba karashika parce que mona ke trop c'est trop Karine yo kaka oza moto makambo nyoso zo mona koleka lobe ko kokisa 50 ans 60 ans yo kanti makambo nyoso bandaka kotambola nango fino momba okoma na air moko bo oyo lona ki bandi olanda yo siko soko lona malamu ekolanda malamu soko loni mabe ekolanda mabe en tout cas eza mawa ba conseil otopesaka pona Karine te mais tozopesa ngo pona bino nyonso en tout cas bon attendez salut mwana Karine ye wana a présenter na nini na ye soki pe ya yete ye moko ka yebi soka zo sala buzz ekozongela ye eza etali ye moko mais ayebake mwana wana soka za ya yete yo publier ndenge wana police oza sima na yo. A bon attendez, salut, bye bye.